Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza o abino epenge Fofana nazalaka na esengo ya kozala liboso na bino pona nini na salaka o bino bolingi tango bino pe bosalaka remarque na bino bolobaka na bino pe na yokaka yango na remesaka toujours équipe ya tokomi wapi na bandaka ya Yambo epa ye moko mateur nanga Eliezer Tambwe mona kolo lupango o alingaka babenga ye honorable te parce que honorable ezande mandat mais sentiment za robenga mwana kolo lupango kombo na depuis tozwango tozalaka na concurrence te yango na ko remercier Amos Lubaki na ko remercier Manix Kimbolo ezanga moko o abino epenge Fofana o baza kobenga mikolo ekumani po anini ekumani botuna bato ba yebi signification ba opesa bino ipenge Fofana mikolo ba obenga ye ekumani na lobi nini lobi tokitaki na barumbu ezalaka sentiment ya komona atake mopanzi sango atake mopanzi sango ko po kozala pena mopanzi sango tokomi wapi fo kozala fier kozala pe travailler na tokomi wapi kozala pe na esprit po awa ozana nzala ata ozangi okosenga te toujours tokanga gwe yango na lobi keno tango tokiti na barumbu ya komona minute toloba liso likolo ya liso ali tozokende mukolo mo osala nini akolela kebako okosisa vina boloko ezaka sentiment kozala na bandako mais les jours peuple akotuna ke mbongo yango ozwaki wa ipoto na bandako ebele boye ekoyela o likambo tokiti barumbu mosati keno ataka mopanzi sango pena peuple bazobenga epenge Fofana na musalo bayebelie yo za mopanzi sango babetela ko maboko wapi Amos Lubaki die makesela na kosenga pona koyebisa bino keno mwana mboka JFM service o toyela bino ye o to simba ye depuis to simba ye a eskoka mutu te me bato kutu nebe eskoka kaye yango bomoni mwana mboka JFM service akomi po amema mutuka fo pesa mbongo na maboko il faut futa na mbongo po amema mituka mususu ya kisasa bato bafuta mbongo te epesa epe maele mais lokola aza patron ya agence JFM service n'est-ce pas Schengen à côté pe États-Unis ba américain bandimai lelo ba congolais ba leli balobi mona mboka JFM service na minute au commerce ya ba congolais 80% ekomi ko salema na Asie yango lelo mona mboka JFM service akoti na Dubai muntu oyo azotala kuna o azosala makambo kuna eza mama na biso Miriam yango na kosenga na Amos Lubaki sentiment ya JFM service to sentiment ya kolobela ka batu o baza sérieux na musala na bango yango bolanda lolenge agence toujours Musa Ezo Salim.
ezalaka nde boye nalobi keno epenge Fofana bazobenga ye ekumani ntango oza kosala musala nde peuple banopesa mpe bakombo na musala oza kosala. Ce n'est pas dit que oza ministre oza député aucun assemblée okomi kamama olobaka te mais ozotonga bandako étage ozosomba mituka mais peuple etindaki yo 60 ans indépendance RDC même ata lipa ya bango moko ezalaka te soni yango na koloba na héros vivant mwana mboka Frank Ediongo mpo nini héros vivant mutu oyo andima kokotela bakongolais boloko akota boloko oyo auti kobima ayibaki ya nani azwaki ya nani bolanda lolenge toujours nani azala toujours présent na musana ye Dieu makesela azalaki wana kotala lolenge mwana mboka Frank Ediongo alobelaka toujours baimboka bolanda image bandeko ba mama ba papa ba journaliste ba pandisango ya mwana mboka na pesi bino merci ndenge voyez spontanément sans que na benga bino ko botu nanga bituna na makambo etali mboka o mboka ezopela moto eloko nini toza nango na mboka comme problème sikoyo o bomoni ba gaz lacrymogène banda mikolo nyonso ezala lobby ezala lelo na mouvement agitation na mboka presque mobimba kobanda Kinshasa Lubumbashi pe bongo na bongo okoti pe côté ba syndicat ba mouvement citoyen donc lokola nzungu ezotoka ebele kati na bino obenga na téléphone honorable Frank Diongo tobengaka opaka lingomba héros vivant vous allez parmi bato bakomaki constitution vous allez parmi bassin parlementaire mbokoyo depuis 2003 ozaka parlementaire ozalaki ntango bakomaki constitution tolingi to comprendre makambo eza na mboka eza nini yango nde napesi bino merci napesi bino disponibilité na ngai que chaque fois que bakongolais baza na besoin napesa likanisi mpo bamona nzela naza na devoir ya kozala mosala na bino yango napesi bino merci ndenge boye ebele moto na moto aye na ndenge na ye merci mingi yango te botuna ngai mituna oyo boye nango na opesa bino mwa likanisi moke nsima nazonga na mituna na bino likambo oyo eza awa eza nini ya liboso eyali mibeko misatu oyo babengi baloa ezotala ndenge nini justice na biso ekotambola banani batie mibeko yango na kati ya parlement mpo bavote yango ezali des députés ya M. Kabila honorable Obe Minaku na honorable Sakata mibeko yango eza mibeko komona yango nini to ba titre mibeko yango nini eza mibeko oyo etali mabongisi ya kokamba justice ndenge ezali bakosorganize ndenge nini bakokambama ndenge nini pe bakovanda ndenge nini ezali bamengo na lopoto fonctionnement ya ba juridiction oyo ya pouvoir judiciaire mibeko ezosala amendement eza baloi ya sika te eza baloi ya kala to mibeko ya kala oyo balingi batengamisa yango na ndenge na bango olia kobongisa bazotengamisa yango mobeko ya liboso yango wana mobeko ya mibale ezali mobeko etali statut ya ba magistrat ndenge ba magistrat bakozala lolenge na bango ya kozala mobeko ya bango
mobeko ya misatu ezali oyo etali organe to structure to oyo azokamba bamagistrat nyonso babengi yango conseil supérieur ya magistrature bakotisi mpe mayele mosusu ya sika kuna. Donc eza miboko ebandi na bango te, eza miboko ezalaka sikoyo olie basembola yango batengamisi yango. Alors yambo te natalisa bino ndenge batengisa yango, ndenge babebisi yango. Il faut boyeba pona ni tokomi esika wana bokososola problème toza na yango awa eza nini. Mama ya likambo oyo toza na yango awa ezali crise to matata to kozanga boyokani entre le parlement, sénat, na assemblée nationale, na pouvoir judiciaire. Et ça makambo ya conflit FCC cacheté. Makambo yango ebandaki ndenge nini? Parce que tant que tokomaki constitution pour botunanga président, yo ozalaki parmi bato akomaki constitution oyo toza nango. Ozali parmi bato akomaki constitution ya transition na 2003. Ozali parmi bato akomaki accord de l'église mboka bitumba esila. Donc makambo oyo ezali makambo oyo po ba comprendre bo sosola mobeko likunzi oyo toza nango. Mibeko na zoloba komanda accord global eza 2003 tilelo 2020. Ma connaissance Sabine, il faut me donner une expérience dans ça fait 17 ans. Donc ma connaissance Sabine wa nazoli ya nguba na mabade. Iza makambo na yebi mozindo na ngo. Et puis na kosa na ngo débat devant mutu nyonso ya mayele to ayebi tendance politique nyonso na français comme na lingala po naza na devoir ya kutasa bana mboka nzela. Na yesi bino ke mama ya likambo awa eza conflit pouvoir judiciaire na parlement. Mais tant que to komi constitution to prévoir crise wana te, solution na continue eza te. O to komaki na constitution waka bozangi boyokani entre parlement to assemblée nationale na exécutif to gouvernement. On a des présidents, il faut penser à parlement. Or, vous avez dit que crise entre gouvernement et assemblée nationale au parlement, et où met déjà, donc, je vais vous dire que vous pensez à parlement. Vous pensez à assemblée nationale. Si vous avez comité na Sénat, et les moyens liboso est ici que matata kozanga boyokani entre parlement, les deux chambres na pouvoir judiciaire. Bile monango ezani acte 1 to likambo ya liboso etalisi comme bile mo likambo yango nazoloba ministre ya justice oyo azali avocat azali ministre ya FCC akomeli bakonzi ya justice nalingi nakende nasala bino contrôle mpo nasala bino inspection kata bo procès asa jour ebandi botalaki na bareseaux sociaux président ya cour de cassation président ya cour constitutionnelle baprocureur généraux ya bajustice ya likolo ya suka bakomele ministre ya justice tata biso tozo dépendre na yo te yo kosala biso contrôle te okosala biso inspection te
aboyaki asala bango contrôle pour l'embêtali et bandela la procès à 100 jours. Tango bango baboyaka sa bango contrôle ake koluka renfort politique na famille politique na ye. Acte 2. Tango bakangi député Jean-Jacques Mamba. Makambo élection, hein? Premier vice-président. Conseil d'État abimisi arrêt. Arrêt, décision et la justice. Oh, il faut basali la yango. Botika no makambo ile. Bon, ça makambo maponami premier vice-président. Tous la décision à la Cour de cassation, soko et Zouami. On continue que cette élection na bino. Après décision va notifier Bango, Assemblée nationale a sali point de presse. Biso toko tosa mobeko wana te, toko sali la yango te, toko sali élection za ko la élection esala makambo te. Biso bolanda yango. Or, kopé sa réponse wana na décision en justice. Pour Boyebi Bobosani que Naza, Bobosani te que Nazali chercher un endroit parlementaire. Na Congo. Naza parmi ma grand chercheur en droit parlementaire. Alors, Bissotan to combat constitution, to combat boye. Parlement azana pouvoir te ya ko statuer. Il y a qu'on vende sa décision à justice peut côté la yango ce que ça madame ce que ça mabé tout ça pouvoir wanaté até ça mabé tout ça pouvoir côté la yango non français ba lokaka ne peut pas statuer sur une décision judiciaire et ami balé to comment que non le parlement ne peut pas s'opposer à l'exécution de décision judiciaire donc parlement a droit te ya ko boya ko tous ko ça la décision à justice a droit. Parlement qui constate appelle injonction, ingérence était dans ma procédure judiciaire. Parlement qui s'oppose à l'exécution, ça c'est la constitution. On article bien. Donc, le fait à ça la part de presse, le Parlement a continué à rébellion contre le pouvoir judiciaire. Donc, le Parlement est entré en rébellion. Les parlementaires vont parler comme ils tombent qui contre décision en justice. Donc, le Parlement va rebelle contre la décision en justice. Bazaki n'a chance parce que la justice, tous les membres du bureau savent si bango a flagrance. Et bakangi bango direct bakana. Il faut qu'on félicite sa sagesse et le pouvoir judiciaire. Parlement bazali collé à la constitution té, bazali collé à mibeko à mboka té, bazali collé à la justice té. Acte 3. Conflit na Sénat. Honorable Ngoya na honorable Tambe Mwamba bafingani bolanda ki amona ndili. Oya amani kazaki lezi ya mwasi afundi honorable Tambe Mwamba. Basengi na procureur général ya cour de cassation ba lever immunité honorable Tambe Mwamba pour basambisa ye. Parlement Sénat baboyi basambisa Tambe Mwamba mais problème est entre les deux sénateurs va privilégier le plus fort politiquement. Mais victime Luka Mukili non so limba sambisa Luka Mukili na yo. Nana sali bongo Sénat Parlement baboyi kotosa demande à justice. Mais bango tango bakandi honorable Jean-Jacques Mamba bakomeli c'est assemblée nationale commis pour relâcher ye pour toza na session butikaina bosa biso ko se ici. Cour de cassation batiki Jean-Jacques Mamba batosi
Et ce qui n'a noté, acte 4. Bataji auto si la nana bango. Il faut to bota mibeko misato yo. Oyo ça que bazo vanda na makasi na bango. Il faut to sili sa bango pour ba blocage à ezali souté. Bosa mibeko na misato to si la nana bango. Ndetina mibeko na misato. Soko tangi mera to comme ce qu'on a mis bien na misa. Na bosani acte avant acte 5. De avant acte 4 ou cause aroma acte 4 ezali makambo etali premier vice-président ya Sénat honorable Sami Badi Bangi à travers chef de la cabinet professeur Ngondakol qui est professeur de droit constitutionnel à l'université à Kinshasa. Azali n'a pouvoir émettre un point de vue comme savant, comme chercheur. Azali a niveau à corriger même ma thèse à doctorat. Donc c'est parmi les chercheurs autour d'un mot qui émettre un point de vue comme Moutoayibi. Na forum où il y a des étudiants, na internet. Tout n'a pas rapport na comportement à parlement pour n'a des baboya qui ça la décision du Conseil d'État. Il est comme professeur et à droit. Vous voyez que droit constitutionnel, droit administratif et ça le droit public. Après ce point de vue, que non, Parlement a raison de s'opposer à exécuter décision à la Cour Conseil d'État. L'honorable Tambemamba a révoqué comme chef de cabinet. Il y a Sami Badi Bangi sans l'aval, sans consulter Sami Badi Bangi. Tout simplement, pas fait justice et raison, comme un professeur, Aza sénateur, à la télévision, na internet, na forum des échanges, tout comme un professeur. Ce n'est pas un avis politique, na pouvoir judiciaire. Pour la sanctionner pouvoir judiciaire, tout le juge. Ba magistrat ya parquet na juge mobimba boyebi ke basalaka révision à constitution oyo balongolaka un tour pardon deux tours et commis tour moko na révision yango kaka nde balongolaka ba magistrat ya parquet na pouvoir judiciaire va dépendre na gouvernement. Mais biso tango tosalaka constitution mes chers amis bandeko na ngai boyokaka mukolo ya munoko solo po aza mukolo a vivre longtemps ba génération ebele po boye ba sagesse ndenge botambola. Constitution oyo ya mboka ya mbotena talisa bino bilembo oyo bazotengamisa mibeko misato oyo bango nde bavote yango te parce que ntango nazoloba na bino awa nazoloba na bino na makila ezotanga mpona pasi oyo tonyokwamaka mpo bitumba esila mpo accord global ezala signé mpo tovote constitution ya transition mpe tovote constitution oyo parce que mambetali constitution oyo so nalongoli chapeau oyo bokomona cicatrice moko eza ya bayonnette awa na triomphal kuna sala kanga na répéta keloko wana mpo boyeba kele nasalaka bango blague te ndenge tokoma constitution oyo tokomaka nini pourquoi bato bazose révolter eza mamoyi de peste eza mamoyi fcc cache te c'est un problème de tous les Congolais même vous les journalistes wana nayeti bino parece la séparation de pouvoir ya mibale oyo soko otangi mibeko wana nyonso misato baviole principe ya séparation des pouvoirs baarticle nini mibeko wana na constitution ebomi 1 natangi article déjà natangi exposé des motifs batosi philosophie générale exposé des motifs à constitution te aujourd'hui article 12 aujourd'hui article 82 aujourd'hui article 149 aujourd'hui article 151 aujourd'hui article 152
Aujourd'hui, article 220. Donc, mi beko anande ba komi yango et bomi ba article wana nyoso. Donc, ba loi wana et bouki constitution et aussi constitution te na bandeli ba article ba comprendre malamu te. Article 12, 82, 149, 151, 152 et 220. L'article wana mibeko wana misato oyo ba député ya Mese Kabila ba tie pona kotumba mboka ba buki yango ba teni compte na ngo te. Ezala rande boye. Mwana mboka Franck Diongo pas servir mboka na ye. Ya te ke face à la ministre, ya te ke face à la mandataire, mais lokola za président ya parti politique. Ne moment yango toyeba banani baza congolais. Oza congolais ya est, to ya ouest, to ya sud, to ya nord. O défendra bango wapi. Yango tolobi ke non moment yango chef de l'état. Obimisa penda ba carte, ba joueur ba mérité qu'on marque bi. Bimisa ba Eugène Diominonga la. Jimisa ba honorable Franck Diongo. Bimisa ba Nobel Yamba Yamba. Bimisa biso ba towa ba touser alonga. Tande ba towa na droit. Oza magistrat. Eza bien qu'on a appelé magistrat, qu'on a appelé bâtonnier, qu'on a appelé que non, oza juge. Depuis au banda ko défendre les bateaux, au défenda au longa combien de procès. Bateau quoi ba touser alonga, soko tali CV na ye tonda. Moment yango toye baba nani bazo défendre mbuka. Soko oza soldat au défendre mbuka wapi. Soko oza policier au défendre mbuka na wapi. Soko oza général au défendre mbuka na wapi. Yango na koloba toujours epenge Fofana na lobaka toujours. Bolinga ngai pona kimukolo na ngate, pona suki apembe na ngate, to pona libandi na ngate, to pona beauté na ngate. Mais naza na nga vilain type, mais attachement na ngane na mboka na ngai. So otali mona mboka Amos Lubaki, Manix Kimbolo, otali Die Makesela, Trésor Zolozolo, epenge Fofana. Mona mboka Eliezer, Dio oyo esimba. To défendra bilamba te. Yango na lobaka na zana sentiment ko la telamba to komi wapi parce que za kombo oyo yebana. Yango na koloba na bino ke non lelo tozo remercier tosa l'état nde nani nde DGM. Bota lolenge oyo bakangi ba Belge oyo a partir ya Lubumbashi bato ba colonisa biso to benga ngo ba noko. Mais ko benga biso bo ke non ba benga ba noir ba makako. Mais bazwi ningisa. Ya ko benga soki bugumese ya Lubumbashi. Ko benga e makak nde ba deuxième akangi bango. C'est pas aux belges to za français, to za indien. Nde osaka na batu na mboka na biso. To za pe moi dire ya koloba malgré tout ba coloniser biso. Bango bato baboma Lumumba. Leo to zo fêter 60e anniversaire ya indépendance. Toute la province ya RDC, toute la Grand Congo, to Congo profond ezandenge nini. Même Kinshasa ezandenge nini. Bota lolenge tosa l'état basali musana na bango. Belgique. Le royaume de Belgique devrait s'excuser pour son passé colonial en République démocratique du Congo et déboulonner toutes les statues du roi Léopold II se trouvant dans les différentes villes de Belgique en vue de les placer dans le musée de Tervuren aux alentours de Bruxelles. Réagissant à ces propos, M. Delcomen Alain Jean-Claude, Delbar Alexis et Van Landert Alain Nadège, ici présents, ont sur un espace public, en l'occurrence Facebook, tenu des propos à caractère raciste et xénophobe en violation des conventions internationales et de la loi nationale. Ndekonabiso d'origine congolaise, aza bourgmestre na Belgique.
Monsieur Pierre Compagnie a ça qui déclaration était Belgique, il faut s'excuser dans la République démocratique du Congo pour na Maïmaleka na colonisation et puis balongola pe ba statut nyonso ya roi na bango Léopold batiango na musée bandeko belge o tozana bango o ba vandaka na Congo depuis bambule belé batangaki makambo wana pe tango bazo réagir na makambo wana batraitaki bourgmestre na bango ya Belgique lokwa ya Likaku. Alors makambo wana eza contre loi ya mboka et contre loi internationale, surtout que mikolo yo bino nyonso boyebi eza na vague munene ya protestation oyo après makambo elekaki na États-Unis d'Amérique. Na yango direction générale de migration akoki kondima makambo ya bongo esalema na mboko oyo te na batu oyo ya pesi autorisation non seulement ya ko s'établir mais ya ko sala musala na mboka na biso. Yango mesure oyo ezwami ezake bakozala éloigné à territoire national babenga yango mesure de renvoi sans préjudice que président Mokonzi Mboka azwela bango ordonnance ya expulsion. Na pona resukisa direction générale de migration ezo rappeler na ba paya nyonso basalaka musala na République démocratique du Congo ba respecter loi ya mboka batosa mibeko ya mboka et puis batika ba propos oyo eza à caractère raciste na xénophobe. Merci. Merci. Awa ndenga na clôturer. Yo muto oza député, oza ministre. Nini osali pona mboka na yo. Toza na moment oyo ya coronavirus ye, ba Congolais baza kolala nzala. Loi oyo est-ce que c'est important? Bosali 18 ans, nini bosali pona ba Congolais. Tozo talela. Ngonge koki. Merci.